eko benga na Mobutu ki azalaki dictateur. Siko bato ba memi biso nani na dictature. Donc bazali no bango bazali ka ba mobutiste. Dictature. Kasi et bon bokomi na suka mandat. Zone élection en 2006, zone élection en 2011. Eta mondeni nande ba dictateur ya ba pomba. Nango imulon nande nga ba pomba nde kongo pe pomba ko sakanate. Omonde nga mema biso. Ba nini ya élection ba bulletin ya nini ba bwaka ngona fikini. Siko oyo babando proclamer bando uta point d'interrogation. Alors fundu batinda ye na mona bishop oleka na cinquantenaire batinda ye aye kotunanga papa émission tozo sala toko chango na 2017 machango te alobi émission nazo ke na publier mais na 2017 toko tala soki makambo lobi ekokokisama aya kotunanga si président de la république soki akotika pouvoir aya kotunanga si élection na 2016 na yebisa ye élection na 2016 na mokila molimo tomoni yango te na yebisa ye que le président Kabila comme moto azana besoin tika pouvoir mais banzube entouré ye alors akokoka kotika ngote pona banzube zo chuba ye oyebi banzube wana nyonso Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas ya la patronne. Hein? Babi la patronne Yvonne Nyandabu. Yokala na kombo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais ye, eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en kati. Ngasi na kosa. Image à Congo. Merci la fidélité na bino. Toti na bino musika ko bana 2015 oyo to sala image à Congo ti lelo na 2017, c'était pas facile ya revendre bozala akaba abonné. Attaque kitoro karane bino mo bolinga otala biso. En tout cas nazo pesa no ba merci et belé na fidélité na bino na émission na bino ya boyebi Coin du Curieux. Coin du Curieux o ezalaka émission na biso ya boyebi ba curieux na ba curieuse ba bi ki na émission nde to sala ka découverte ya mambo ebelé. Na ba boyeté grâce à Coin du Curieux quand même na ju chance royer balikambu songolo. Coin du Curieux ezara toujours na invité tona esi kamo boy trop kende ko sala curiosité na biso mais les autres on a invité moko oyo azaka déjà fidèle na image à Congo mais to bunge mo tango mulai ya bazalicia en tout cas invité a bunge biso mo ngonga mulai mais lelo to kangiye donc to lukie ti to kangiye to na invité o na lingi to sala susu curiosité na biso et pas naïe par rapport à tellement de colobelelo et ça papa Charles le tout puissant. Papa Charles, bonne année. Merci, bonne année, 2017 ya bien et pas na yo ma sœur pas ya peuple congolais surtout biso to yela ki peuple congolais pe bonne année 2017 et pas ya ye moko esprit tout cette puissant ye mutapesi biso 2017 azwa pe ya ye balokumu. Pe bonne année ya koleka na bana na nzambe nyonso o nyonso baportaka nzambe na mitema na bango pe baportaka basala na nzambe bamonaka basala na nzambe pamba te likolo ya biloko na bambongo mais baportaka nzambe na mitema pe bana na nzambe bonne année ebele epa na bango nasepe lisusu komona yo parce que ça fait longtemps. Merci. Lui désolé bakaka tout le monde na papa Charles isa ebele mais papa Charles na habité 2017 comment c'est qui Oui, 2017, comme ya sika na ebité pas nanga ou bien pas ya nzambe. Ah, toza qu'on a kaka na grandeur ya batu puissant. Totikali na standard ya batu puissant. Sauf que 2017 tozo benga année ya surprise sur surprise. 2016 mokili basali biso mabe mingi. 2017 je pense nzambe pas zo venger banana. Donc année moko ya surprise sur surprise loboko na nzambe sengeli to mona yango pe ndenge nzambe ya monisa Israël loboko na nzela David bo croire pe na nzela ya papa Charles pe ya basala nzambe belé ya solo peuple pe ba congolais ba komona loboko nzambe na mboka o ya biso pe ba Saoul ba Goliath ba ko sentir que mabele o nzambe mutakelango voilà nzambe mutakela mabele mambe belé boyisa sur la 2017 Non, na 2016 plutôt. Oui, 2016, ma sœur.
na début de l'année parce que biso ainsi dit l'esprit ceux qui bolongwe le 31 décembre bozo kota le 1er le 31 na explica kabandeko pourquoi année esili mokolo boye pourquoi année bandi mokolo boye. Alors année ya 2016 tokotaki yango vendredi soki otali na Facebook na nga nakomaki yango année ya combat ya grand combat me nzambe akokotisa bana na ye akolongisa bana na ye. Pourquoi? Po ezalaki année ya mutu etombaki vendredi azali 6 année ya mutu vendredi comme 6 ezali mokolo nzambe akeli mutu 6. C'est pourquoi soki otali même Yesu dans le 5e jour na calendrier ya baromain mais tozongi na calendrier ya bayuda tozongi na calendrier ya écriture azalaka 6. Tala ndenge bakalkilaka yango mpona kosunga bandeko makomi ezoloba ke saba bosala eloko te parce que ezali 7e jour or saba ezali samedi. Alors premier jour ezali kobanda dimanche le premier jour Jésus-Christ ressuscité. Or premier jour comme dimanche la Bible dit Dieu créa likolo na mabele espace wana na mabele. Or na mabele comme premier jour mokolo nzambe atiraki mutu donc mokolo nzambe azwi mabele asali mutu na premier jour wana mais azo passé mutu atire mutu na premier jour na créé na 6e jour. C'est pourquoi na logique ya molimo Yesu tango ayeko kufela mutu pour prouver que na yako kufela nyama te mutu akufi pe 6e jour. Maintenant pour prouver que mutu auta na mabele asekwi premier jour mokolo mabele. Donc makambo na nzambe tambolaka très très bien. Alors nzambe atindi biso pona komema Congo na niveau mosusu komema bokonzi ya Congo na niveau mosusu kopesa bino intelligence na sagesse moko ya likolo pour que tokoma ba tout puissant ndenge tozoloba likambo oyo ya ba tout puissant. Voilà pourquoi année 2016 etombaki na 6e jour. Alors 2016 tozalaka na 1 à 6 16 1 à 6 1 ezali c'est Dieu unique oyo mawana ezobatela biso 6 nde mutu ndo yoka babatiza 666 bapesa yango na diable ke yali felo 666 parce que ezali chiffre ya mutu. Alors 7 chiffre na ye moko nzambe nde touti na 6 nde tolobaki ke eza ne ya mutu mutu akosala bato mabe ebele. Soki otali 2016 ka Congo te enyokwami c'est na 4 coins ya monde bato bakufi ebele ba terroriste basali mpe mosala na ba France partout de gauche à droite na ba Allemagne na ba Amérique do ezala ya ne moko mutu abouge ko bouge. Alors mutu ayebi te ke auta na nzambe akosuka nde asuki siko tokoti na 2017 tokotaki yango dimanche ezali mokolo ya likolo na mabele le chemin la vérité la vie. Donc mokolo mabele lisusu ya biso faut tobundela lisusu mabele. Donc mabele azali un ange de protection ndenge abundela Moïse akweyisa kore data ambira ciel esika tozosenga nde Yesu ayebisa bayekoli demander l'on vous donnera pe alobi ke prier notre Père qui est aussi ezalaki dimanche wana nde azosola na bayekoli. Voilà pourquoi tokoti dimanche na 2017 1 à 7 1 ye moko le Dieu unique 7 pe ye moko créateur de 7 jours. Donc neo eza ya biso ba solution eza ya biso muta obangisa moninga azati ata ba yako forcer poignard ndako nanga ba attaquer mais muta obangisa moninga azati. Voilà. Papa Jean lelo bat ba bien bon parler en ozo ba bazo comprendre mamozolo mais kolba ke 2016 qui année à combat ba combat ngo banda kalati avant que 2016 mokili ningala non déjà ils ont ndenge moko. Tout à fait mokili ba kombe bandi kala ba kombe bandi ndenge écriture esprit azo expliquer biso ke le diable a créé un problème kuna likolo alors ba précipita ye alors wana mobulu ekoti ebele na mokili e banda kala mais ti ba kombe yaka soki ovandi lelo est-ce que yebi ba kombe ko ya na 2000 na février to oye ko ya na avril moto moko ayebi yango te ezali voilé. Maintenant sont des prophètes to nanzela basine basone ba vision to nanzela explication nde to yebisaka bato makambo ezali koya yango les premiers to yebisaki bato ke 2017 aza ne ya bitumba. Alors na 2017 to vivre yango bitumba ya grave na mboka na biso partout dans le monde. 2016 to vivre yango c'est-à-dire que OK merci le 31 na expliqué bandeko bitumba et oyo koya na 2016 na les premiers n'expliquer bango bitumba 2016 ba le 19 nyonso ya 2016 ezali bibemba wati si année ya moto abomi ko bom pe bokonza Congo azalai pe bokonza ya 6 ya vendredi na caché loko na zolo ba me na pesi bino kaka ezalaki bokonza 6
oui ndeko na biso oyo awuti kolongwa bokonzi esilaki déjà na le 19 ma biso na bokonzi ya 6 parce que ezali vendredi eza ya ye. Alors le 19 nyonso oza témoin ma sœur. Donc le 19 moko épargne biso te oza témoin bakongolais bakufi ebele na 2016 eza na maladie eza na nzala déjà esi eboma bango kala ezala na bapasi basusi mosala eza te mipepa bambula lisusu eye koboma bango mpo banzela malamu eza te. Est-ce que 2016 polisi na ville aussi okomi kote hôtel de ville oyo ya ville de Kinshasa côté hôtel de ville côté pe ya ndako ba député provinciaux au moins ndenge komi okokota ozindi ti awa. Donc 2016 polisi otala ba poubelle na 2016 Kinshasa eza ya opola te c'est au capital so epoli motu epoli c'est comme akoleko salani. Donc 2016 eza année ya motu alaxé biso niveau ya motema mabe na ye nde tokoti na année ya ye moko nzambe na mawa atambisa biso na mawa na ye pe yakangola biso. Motema mabe wana basala nzambe bazalaki bosalaki nini mpo ke motema mabe wana loko ezalaki année ya motu ezala ndenge bato bamoni souffrance yango oyo olobi te? Merci beaucoup. Ndenge nayebisaka yo ke tozali na bakategorie ya basali na nzambe toza na basali na nzambe oyo mission batindaki esi esili expiré azali en dehors ya temps bawana babundelaka mbongo ata bokufi bonyokwami baza na tante ya kobundela bino lolenge ya basali wana toza na bango. Toza na basali en vigueur basali ya temps c'est-à-dire bao bazali ko marcher na temps alors bawana bango bayokaka pasi nde bazolite pona peuple nde bozoyoka bango boza ba témoin bozoyoka bango. Alors catégorie ya basali oyo bazali na souci ya milimo ebika ndenge Yesu alobaki je suis venu pour que les brebis aient la vie qu'il ait en abondance. Alors lokola bakimbangu nde bakofelaki peuple wana bamoloto banyokomaki pona peuple wana ndenge biso pe tozali kokoba pona peuple wana pe bazoya kobukela biso bapwani ya bandaku likolo ya message oyo biso toye nango. Donc motema mabe ekoreni ata basali na nzambe bazali parce que Abel azalaki Kayin pe azalaki yende abomaki ye lobi na obondela na bi Seigneur eponi yo tikaka babomaka kaka bato na yo bana na yo. Donc Satan aleki yo na ngoya to na makasi te cette fois-ci na boyi o babomaki mbangu o babomaki Yesu ne kulusu o Martin Luther babomaki ngate ngafona kende ti na ma sœur sans vous flatter sans vous mentir toye pona ko bikisa mboko. Oui to solo laki très bien to solo très bien mo comme sous na otuna ye na le papa mais yo ndenge ni notika donc yo zo espace ya likolo ya se opesa Satan bo kabula ndenge nini alobi na ngalibi te to kabola bongo te na boto la nyos ngakuta wana regretter wana na 2016 ezaka bino balembele na opesa bino basali ya makasi ba ofongola bino bongo me peuple na bino na bakonzi na bino na yebite na sala bango nini yango moni la plupart ya bakonzi ya awa ba okelife c'est ce qui na lobi awa ezape Afrique ti so Congo azali partie ya Afrique donc Congo azana kati ya Afrique donc Afrique aza Congo aza Afrique donc la plupart ya bakonzi ya awa ba okelife. Ndeko mo bazana Paris ya esenga na tuna na basala nzambe po ya kenda so église te donc ndeko la biso blairon na Paris abi ya kenda raso so église te po basala nzambe lokuta eleki bino isama be eleki bino bolmona makambo ya Congo yo samo sala nzambe komo zoko komona makambo eza na Cameroun te komo zoko komona makambo ya Brazza te bino mokanga makaka Kinshasa balobi Congo balobi ya libanda vision eza mukuse komo ne nani blairon za na Paris ndeko blairon na pesi yo bambote bisika ozali mais d'abord na koyebisa ye ke aboya église te aboya mpe nzambe te soki aboyi bato asambelaka na ndako mais ya mibali na kosenga ye asalaka mpe mabe te mpo moto nyonso aza na bapoint faible ne ata ya moke mabe ata oboyi yango ekolanda yo eza lokolo ozotambola na nzela oboyi mabe momonika moto alati mabe miso emoni esomoki pour lui dire qu'il faut supporter basali na nzambe. Alors je voulais lui dire aussi que basali na nzambe alobi bamona kaka makambo ya koko ya Congo ya libanda te alanda écriture ya Yesu te tango Yesu aye alobi nini kasi place ba église des noirs babimelaka te Yesu alobi nini je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Siko nga na botami na Congo pasi ya Congo na silsi yango nanu te ya alingi nake silsi ya Cameroun ndeni
ndeko nanga ndenge aza wana. Est-ce que ndenge ndeko nanga Blairon azalaka penza wana asi avanda na naza na mbongo ale na alati na atindeli papa Charles. C'est-à-dire abandaka nanu ye ale ye alati après akoki kokabela bato mosusu. Nde balobaka ke ebandaka nanu na yo moko. Omoni ndenge ndeko Blairon azali koloba toza na osola ndeko Blairon na peso bambote na lingi yo mingi. C'est ça lokola alobi lokola bakonja Congo. Bakonja Congo baza prêt à kosala ba don ailleurs. Ya kobima baganki ailleurs. Mais na mboka na bango moko bakoka ko rendre vie sociale ya peuple na bango te. Mais libanda baza na ba compte, batonsa na ba compte à libanda. Vous comprenez? C'est pourquoi tout homme de Dieu conscient faut abandonner ne pas naï. Nde yango biso to bandi. C'est quoi zo loba ke to prophétisa kaka awa libanda te. Tant papa Charles lobi ke année ya grand combat. Nzambe ya kokotsa biso. Tant on lobi année ya grand combat, année wana ezalika na Congo. Est-ce que ndeko nanga amoni bitumba ndenge leki na Cameroun nango wana te? Toloba ya année ya combat. Amoni ba accident na Cameroun te. Amoni bitumba na Gambie te. Mauvais comportement ya président ya Gambie. Soki ya Omé, soki ya Touré, soki ya Alexandre. Donc Brazzaville eza biso. Eza na bandeko benga biso na Brazzaville. Bazo benga biso na Afrique du Sud. Tozo sola na bango tozo partager na bango c'est partout. C'est-à-dire que même si muto akomi mosala nzambe, il aura toujours des points faibles à tamoke. Mais problème na bango balingaka te ko supporter moi ba faiblesse na biso ya mike. Mi biso to supportaka ya bango. Uko yamba muto aye papa ngai boza pe nango to luki opesi ba yebite. Muto aye papa biso na ndako okoluka kimia ekota. Mais soki ba yoki ka ke mosala na nzambe pe à son tour asiliki abeten moi libaku. Oh, mosala na nzambe memingam. Mais ba publier comme mabe ya David. Ba so mona que David était serviteur de Dieu, mais plein de mabe. Katinaye. Mais qu'est-ce que Dieu comptait plus na David? C'est pourquoi mon délé ma sœur a cause a besoin de mon salo sala. Vous comprenez? Au moni bato mindele ba publier Mike Tyson, grand boxeur. Est-ce que ma kamebano le kana foyer na ye? Yo nani Michael Jackson. Est-ce que je ba faiblesse na ye? Mais mon délai comme un niveau plus abimisa malamu ya moto, asa la publicité ya poso na ye. Mais bisote. Biso plus ma be. Oyo ezali ko sale ma yango ba ko bimisa po ba détruire yo ba kitisa yo. Alors ma sœur n'a pas essayé bambote pour lui dire que nous sommes des serviteurs de ce pays. Comment il y a zolinga kembangwa kende ko kufa nanu pour na France to pour na mboka mosusu au lieu d'abord pour na mboka oyo ezozo am indépendance te. Est-ce que yakotika la komona la police ya Cameroun ba ya komenasenga? Pour nani ba komenasenga te? Banani ba komenasenga police ya awa armée ya awa présidence ya awa aner ya awa. Pour nani Dieu m'a envoyé ici pour na mboka na biso. Je pense à cette réponse soit za na mutuna mosusu atunayo. Merci beaucoup. Baba zala mituna beaucoup mel biso karawana na numéro wana trozwango na WhatsApp na imo na ba réseaux sociaux nyonso boye la biso na Facebook na biso la patron na Yvonne toza wana pona ozo ba questionnaire na bino. Merci beaucoup na ndeko Blairon parce que réponse na ye azu yango azaki déjà au courant que to koyamba papa Charles Lelo alandaka yo et puis albi ya tout na papa Charles boy. Mais papa Charles na moni 2016 poto que de clôturer en to kota na 2017 to sisi 2016 au moins bien. Bien te. Esa ko ndeko moko alobaki bauti ko landaye na de confrère no moko atuna kinga question alobi to bauti ko landa ndeko moko oui aloba une bande ko les amis de wet alobi alandi bango bazolo bake bato bako regretter président Kabila na sima tant président mososo ko ya bako regretter président Kabila ngana yibsa ke eza prophétie te ozopes to regretter président Kabila na likamni na tuni les amis de Wetch. Il y a ko regretter ye na ba avantage o ya zalaki azo gagner les amis de Wetch na ba avantage na bato basali ba fanatique ya président ba ko regretter parce que Congo atamboli plus na justice te mais na corruption bato ba gagner na corruption moi partir ba otonga ba immeuble ba o gagner vie ba miso ba se retrouver te nde ba ko regretter ba mafia mais na yepsi ngana ko regretter te parce que président comme na suka mandat so ezalaki basali coup d'état babomi na ko regretter mais muta comme na suka mandat na regretter des questions na yeba ikotuna ndeko wana 2016 to kota 2017 to kota yango na kimia te nani soki bien accord za signé nani ayebsi bino bo benga ka kimia o eza kimia te oui est-ce que ma sœur oyebi eloko ba bengi kimia
nazo poser question moko ya simple ya kitoko entre nous ponako to mi minimiser te. Mais est-ce que na kolongwa 2016 2017 okokisa kipenza ba posa motema na yo ndenge mwana américain akokisa. C'est ça qui ana ba commande yo lobi yango mais dis-moi na suka awa ici li moi bien. Est-ce que oyebike na bamboka mosusu pe biso na mokila molimo soki ata ame moko akufi ça coûte cher. Donc pour na bino 20 congolais au bakufaki oyo TV5 alaksaki na Africa News pour na bino eza bien. Donc bino kokufa ya solo oyo ba 50 personnes babando kufa. 9 bakufaki awa na oyo bakufaki na Katanga pour na bino c'est rien. Bon mon niveau bokomi mais biso Bible zolo bake amo moko abunga te. Nde prière ya Christ. Christ azolo bake père na bungisi ata motote sauf les fils de la perdition. C'est-à-dire bato bakufa les 19 bato bakufa ite ma sœur. Siko wana eza matanga te. Ndo moni donc pona bango se babomi 5 et les kankolisi. Yo lobi ke 2017 oleki bien mais Franck Diongo babete la biso ye. Siko mutu ayeko beta papa na yo ayeko beta yaya na yo ayeko beta pasteur na yo. Tango ba misu bazana passe yo koto lobi to leki bien ma sœur. Ma sœur, to leki bien ndenge nini? Donc yeba yango zale informé que Franck Diongo vrai opposant. Ce qui mokila molime confirmé zabongo. Les vrais opposants, nabo opposant ya lelo. Numéro 1 na Congo parmi les opposants, ngana opposante. Parmi les opposants, c'est Franck Diongo ba beta kiye. Si on denu le bito kota ina kimia. Ba congolais ba kufa le 19. Denu le bito kota kina. Encore 5 ans le belo le roté. Ba kanga kibiso ba réseaux sociaux. Est-ce que bando tinda vidéo? Est-ce que wana de kimia? Na l'élection ya Amérique ou na bakanga ki babiloko wana pourquoi ka ya Afrique pour vous dire que tokota ina kimia te peuple azana manduki te pona ni bochela ki mura pona ni bacheli FARDC basala ye po akenda ko bunsa banguna oyo bazalaka na gauche à droite siko FARDC akomo zo leso manduki aboma kabiso FARDC ko ya ko zwa malédiction attention police ko ya ko zwa malédiction attention mais toi ça bien très clair. Baboma kate bato zo batela banan ba obetelo maboko. Donc c'est pourquoi peuple congolais ceux qui va vendre ce ba obetela ba konze maboko na omona bango pe lokola bazana malédiction. Comment bato bazana besoin na bino ka moment azana besoin avoir na ye. Ceux qui a vu vo esili ya kangelio elongi ya kangelio mine. Mais non, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. C'est pourquoi Nkola lobi azura élève yemoko. De to lebo vanda kimia biso bata molim to bonde la bino. Tous les avions, il y a l'école, tout le la bino bitumba. Oui, tout le la bino, ma sœur. Parce que non. Pour le but, 5 ans, ça l'est. 5 ans. Mais 5 ans, 5 ans, je crois. 5 ans. 5 ans a joué le moko. Nkola tal sangali kambo moko, ma sœur. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, Zélan, majorité, rassemblement, oh, Moïse Katoun, oh, G7, oh, Semko, Nzamba yagotal sangali kamoko, Namoni Mochopi, Omoni Mochopi, oui, Omoni Mochopi, Mochopi moko, Aïdzoya, c'est comme Motoya Bimi, Ayoyep Sanga yagotala politique na bino. Na yagotala Mochopi ya mulaya ya tele. Motoye, loboko ye zui mungwa, de bando sopela Mochopi. Mochopa katani. Après l'hôpital kama kambo ezoleka. Mochopi wana tango katana ki, Mochopi akomi chaque partie ya Mochopi boti motuna mokila. Oyo ekebo ba panzani. Après yep singa yakotala toke esika moko notre rond point toke kuta michope wana nyos bavande esika moko baolia alobi politique na bino na politique na biso ndenge nini alobi kasi nyos bo vivre au G7 au rassemblement au boy ezala politique a se diviser ki lokola microbe ba je na bango. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que vous vivre au bateau tout c'est quoi yoba ki je nyos. Omoni peuple congolais a lingaki mboka eza déjà libéré toke na accomplissement mais peuple congolais a lingaki ko libérer mboka na soulèvement moko ya makasi les 19 mais spirituellement et boti be fait yango na loba une émission moko peuple a remporté victoire. Alors nani a calmé tempête? C'est bien la tempête va calmer, je suis d'accord. Semko a kenaye na Rome
c'est quoi que kuna papa lobito bon de la pona Congo qui miezal. Mais na posa qui question est-ce que ce qui Italie, Argentine, pour papa za argentin, na azana Italie. Ce qui Italie ba comme na suka manda. Papa senga ka prière pour ba yokana, pour ba bando yokana te. Pour nani, pour ba koma na niveau que mandé comme na suka. Ça le soli kama ke luka papa te. Et ça les kambwa respect à texte. Azozali a besoin de respect à texte. Donc, nous sommes là qui wana non, le président Kabila a comme na suka mandat bon élection ezate ezali ba j'ai déjà ba yebi tout. C'est pourquoi so yego yeb sanga go G7 aza différent na le président de la République lokuta. Ba ko sabino bino bo monate. Biso to monate les mensonges. Donc, les botamoko. C'est pourquoi nazana ko bonde là que ce qui réellement boko kende na be élection ngo nazana ko bonde là Nzambe apesa mwana ne moko. Pour au monde va se diviser. Ba candidat nyonso ba ko cha wana ba ozalaka ba candidat parti moko. Mais ba se diviser. Donc alors ceux qui va se diviser ndenge wana. Yo komona ki anazo voter o yo opposant ya lokuta awa na mboko opposant zate. Opposant zate. Na mboko opposant zate. Tala ba yeko benga na Mobutu ki azalaki dictateur. Siko bato ba memi biso nani. Na dictature. Donc, bazali no bango, bazali ka ba mobotiste. Kasi et bon bokomi na suka manda. Zona élection en 2006, zona élection en 2011, eta mondeni, nande ba dictateur, ya ba pomba. Nango imulon, nande ba pomba nde kongo pe pomba ko sakana te. O monde nga mema biso. Ba nini ya élection ba bulletin ya nini, ba bwaka ngona fikini. Siko oyo ba bando proclamer bando uta point d'interrogation. Alors, ba memi biso na dictateur. Zate bacheli bino manduki babakisi inane na soki combien de mois ezala wapi Obama ko tumuta makasa bango nyos babanga ba olenga ba ofuka maliboso na ye asali yango na Amerique te Hollande ya babanga ba pese bambongo na Sarkozy ya bangisa bango kuna akokite siko manduki bachela bana. Voilà les problèmes ya ko yebso ke ba memi biso na ki dictature. Donc 2017 oyo biso tokota ina kimia te pe jusque la kimia na nizate. Onyo senkwa zo sala esalika eloko moko ba joua ki yango banda kala. Voilà. De bazana aussi. En tout cas, bazana on s'est kabiso ezaki to beta dans le solo en 2016 na papa Charles parce que tout le monde a fait moi carrément ma solo il est qui mo belé ndeka toujours explication. Mais na éviter ba ope ba Hollande biso grande cause na besoin explication to koti 2017. Obino bozaka bozela ka likambesa ma symbole ngam na lobaki tozana ne bandi. Na to komi ata na mi-janvier 2017 ezali ndenge nini. Merci ma sœur. Oyebi soki bato balanda ka be mission to sala kanayo ndeko na yo mosusu. Oyebi ke bako vanda penza ba analyser balobi ke ya solo papa Charles azali prophète pe papa Charles azali ya solo mwana esprit to set puissant aza tout puissant. Pe bako confirmer ya solo ke te na temps oyo soki eza na défenseur na sauver nzambe atindelaki biso ndenge atinda Moïse ndenge atinda basali na ye papa Charles aza na kati ya mboka oyo bakondima. Mais po kaka toza na poso ya mwindu po kaka toza bakongolais tomibomanaka biso na biso, c'est ça le problème. Mais na bamboka o mondele alandelaka bapaya moto azolandela moto ya solo. Mais ata lelo te bakondima kimbango pe bandima ki yete. Oyebi na 2015 les amis de Witch nde komoko bando travailler na bango oyebi Bishop Fundu batinda ye na mona Bishop oleka na cinquantenaire batinda ye aye kotunanga papa émission tozosala tokochango na 2017 machango te alobi émission nazokende na publier mais na 2017 tokotala soki makambo lobi ekokokisama ayako tunanga si président de la République soki akotika pouvoir ayako tunanga si élection na 2016 na yebisa ye élection na 2016 na mokila molimo tomoni yango te na yebisa ye que le président Kabila comme moto azana besoin tika pouvoir mais banzube entouré ye alors akokoka kotika yango te pona banzube zo chuba ye oyebi banzube wana nyonso bato majorité et salemi mais ayako zonga cha émission wana lo ba papa makambo lo baki eza ya solo atiango na cinquantenaire ndenge aleka kakuna bamona ke le prophète a parlé c'est réalisé. Un autre frère oyebi ndeko na yo pe babengaka soki bote ya basheri soki bote ya journaliste moko 2016 ayebe émission wana ezali atuni na yebisi 2016 élection kozala te muta kolakisa biso niveau ya motema na ye c'est accompli ma sœur. Comment bakondima te ke basali pe ba prophète bazali balukaka ba menasaka biso
Or, ce que nous disons est vrai et véritable. Donc, tokolobaka o nzamba ko pesa biso ndenge miché alobaki na kar o bako sala biso basala biso mais nyonso bako sala biso ko la malédiction na bango na bana na bango. Alors 2017 olobi ezali année ya papa na bana. Talaka yo moko papa nona mama na bana ndako bovandi ezali sengo to passe. Je crois ekozali sengo. Tolobaki ezali année ya créateur na créature. Donc créateur azo contrôler ba créature na ye aye ba mwana nini azoki pour soigner ye. Ezali année moko ya Apocalypse 21. Bandeko bazana makomba tanga ngo verset 1 à 7. Nkola lobi na kwesiwe bino mai na miso. Mboka ya sika ekobima mabele ya sika ekobima. Donc ezali année oyo bana na nzambe ya solo o balela babondela nde baozwa solution bako témoigner. Donc mutino so landanga ko landanga ne mission na yo. A mwana ya nzambe ya solo abundaka pona nkolo. So akwei ya tele makaluka elongi na nzambe. Afinga ka bana na nzambe te. A contribuer ka pona ba pasi ya Congo te. Alinga bana nzambe bazala bien Congo ezala bien. A respectaka mibeko na nkolo ya molimo. Alors année o nkolo azopangusa bango mai na miso. Voilà eloko na koyebisa yo. Pe kaka année oyo eza année ya ba surprise. Je l'ai dit avant dans le 21 ya janvier avant to koma lelo que eza année ya ba surprise. Na lobaki yango ke ba eza année ya ba surprise ya ba baoba bakoken. Avant grand baoba lokola grand frère nanga moko a travaillaka kuna zala mokonzi monene kuna na partie ndeko Zaidi Ngoma. Avant grand baoba Zaidi akende. C'est une émission dans le bail que non mon baoba mi balé bazoken. Les grands baoba Zaidi Ngoma, ou ça la politique paye bien. Nande ko mwando, ou ça la politique na épée. Si baba uti koken, baza ba grand baoba. Donc année otozo côté ça année ba surprise. C'est avant papa Wemba kende. To ça l'émission na yote. Eza yote. So bande ko bali to prophétiser kande tant mari misamo akufi. To sali émission. Malobani na loba na liwa ya mari misamo. Que bokomona ba sino yo kotal seke mari misamo akufi pona boy bokomona simanaye bibembe ba musicien profane de ezokot bandeko bomona gite siko bolingi to sala nini alors oyo akocha tembe ke papa shaza mosala nzambe te nkolo azofuki misaye ane oyo akofukama aotambola na mabolongo aotambola na ba piété akotambola na mabolongo fo bato bandima il faut bato batos. Deux années ya ba surprise na ba surprise wana nkolo ye moko ayebi makambo na ye oyo akosala. Donc tobik banyokola nzoto maloba do sito lobi ko tikala pe ko koksama ndenge biso to lobi. Voilà. Papa cha bazo boliso pona nini yo montant so bazo forcer ba poignet bazo sala boy les agneaux sont là pona. Ma sœur ezalaki na vendredi oyo eleki ya mbula makasi ebeti. Alors na se ya mbula ndenge bango babengaka badongolo miso wana ba politicien baloba badongolo miso. Biso to koti mbule banda je crois ba 18h et quelques koti na biso to kanginda ko to che crochet nzoka yanga porte ezalai nango ya moto wana to ya bato wana na moni kaka na fenêtre ya chambre 3 personnes baleki nga na moni ke bon tamu soka bato lopango bakotaka kola mwa chantier moko ezakuna no nzoka bayaki na clé na bango passe partout bakoti ici ba forcer papa poignet bendani na place. Alors le colo bakokaki te pona tikai clé na place balokaki te ndenge força ke bimi kune bimi. Alors moyen bakota te nkolo azalaki na porte alors basima nzela na bango bakei yango na tunaki eza miyibi balimba ya koyiba ngai bakiti oyo ya plastique on avanda ka divan ko na zana ngote ou bien balimba ya koyiba ngai carte mémoire on abetela ka musique na ndako to balimba ya koyiba ngani nini po mbongo ezepa na ngati mbongo utai ko zalepa ya papa matata mpona akena mbongo na ye awe comme na maboka badibang ye wana na bambongo na ye olieba kende kuna bakezwa mbongo epa ya papa badibang bazolinga ko ya kozwa carte mémoire onga na betela yango na poser question ezami yibi to za bato babomaka bato ezami yibi to bato babetaka bato a vérité. Alors point d'interrogation mais nzela baponi eza nzela ya malheur kaya bomaki ya bel makoma mitelenga tilelo jida boma yesu ali mbongo ngo aliate to banzoto na biso etala banzoto ya biso esi ekufa elamuka basi batina ngo mission quelque part eye kozongi koksa mission ate oyo zokisi osali nyonso kosala bomi ndenge okolinga eza nzoto kosala lisusu mission mais yo malédiction tango okoma koluka osenga bolimbi c'est trop tard
Continuons à loba wa sauvons les Congo. Tika na profiter ma sœur eza mboka na biso. Continuons à loba sauvons les Congo. Oh te sauvons les Congo eza mabe ba montage salemi ndenge nyonso salemaki akoti boloko. Akomi ndenge akomaki. To sangaki ba prière te ti tuna bande ko na samela na bango na bisa bon continuer obima. Avant son temps a obima. A okufa na boloko te. Dieu me voit. Continuons à bima. Mais sauvons les Congo à loba. Yango ils ont continué te. Congo ils en a besoin de la sauver te. C'est quoi bagnokola qui pourquoi? Bakolo bateto kanga yena manduki pas de quoi. Merci. Mais c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. On a discours, il y a cardinal Moseng. Et ça va verset biblique. Discours, il y a cardinal Moseng. Et ça va verset biblique. Nzambe, azoya yelo kumo. Ba gouvernement yango ba oche labino. Ba rassemblement yango ba oche labino. To yebite, place de Wosuke. Le gouvernement yango PC bimi papa Sami Badi Banga, wa premier ministre. Qui place na ina habité chance ni yopozo pesa ba. So qui nazala ki conseiller ya ndeko Badi Banga na linga na yepsa ye aza la premier ministre te na tango wana. Alors l'émission ya le 20 avant babimisa ye na lobai que ezali avant na yeba ikoteke ye bakocha ye tout ça to sali émission moko avant nini na lobi que ezali gouvernement oyo bazoka na ko bimisa ko zala gouvernement ya lokoso ya Saoul et qu'on a rejeté avant ma sœur est na YouTube ba oluka ba prophète avant na yebi kote ke kozala ndeko Badi Bang na yebi kote ke gouvernement ko bima ko bima combien de personnes 67 siko yeb sanga 67 wana partage ya gâteau si lokoso siko sali combien de temps rejeté combien de temps rejeté pour ministre Mosusu Abi au monte que Congo est en sans vision. Toi, on a besoin de sauveur. C'est pourquoi on a l'obaki. Toi, on a besoin de président. Il y a des ministres, il y a des députés. Toi, on a besoin de sauveur. Alors, tant qu'il y a une élection, c'est pourquoi tant qu'on a ça séni, on a B, on a pasteur, on a laïc, on a ça séni na un sauveur. Ce qui séni na un sauveur. Non, même pas Papa Charles, même Papa Charles. Mais quel est le rôle du sauveur? Où batiki kande konanga? Mais bazui un homme spirituel. Ata la liste ya bato bakoya kopesa bakombo po bakoma ba candidat. Po boko voter nyoka. So voter nyoka ko salonine. Boko voter crocodile. So voter crocodile ko salonine. Boko voter nguma. So voter nguma ko salonine. Boko voter fourmi. So vandeli ko salonine. Tozan a besoin ya ko voter lion. Tozan a besoin ya ko voter meme. Tozan a besoin ya ko voter pigeon. Or na kati ya bato ezana magorodo, ezana ba pigeon, ezana boye. Ma sœur, ne rôle ya l'homme spirituel ko zala ke na ba candidat à l'élection présidentielle, 5 candidats au bozu, te na kati na bango sauver azate. Bolongo la bango. Bo pesa biso ba candidat mosusu. Oui, na kati na bango sauver azali. Nde c'est comme ça ba ponak. O bo vandika te, banani ba kokota na FARDC, ba yeko pesa ba kombo. Muto bando bo mabat na cité comme assassin, apesi comme en armée. Kuna musani na osala. Mboka tambola ka boyete to vandi sa mboka moto nyonso se retrouver na mboka na ye. Voilà. Comme amso déjà na suka ezaki kaka moi synthèse par rapport à mamno so essayer les kinga battant na biso na papa ça. Na bité mail ni ozo bakisela ba congolais lelo. Donc le bien né ba surprise na 2017 mais à ce pour on ozela on etani. Et le qu'on a koyebsa ba congolais ba landa be ba appliquer maloba ya ba sauver. Baboya koyokela Yesu. Balobi po aza mondele. Mais Yesu azali ne mondele te. Azali congolais, africain, congolais. Marie azali mama leki na ngai. Azali mama leki na ngai. Alors, bazali na poso te ba présenter kabino. Mondele a comme na niveau ko sala publicité. Oyebi ke bato mundo bakela biloko ebele. Mais à cause de la kele loko ba pese comme Anderson. Est-ce que vous avez des amouandapi? Faut pas tirer na combo ya mouandapi. Pour y avoir des konanga moi moluba boye. Faut pas tirer na combo ya luo nzial. Des konanga moi moyanzi boye. Mais va pese Anderson, Mike Tyson. Yo koyeba kaza moto mouin. Pelé. Yo koyeba ke azale moto mouin. Oyeba ka mondele comme na niveau ko sala publicité na ye. De bozo banga ye mais biso to banga ye te. Ngana ko écraser Hollande nga. Je te dis. Mais je vous dis que ma soeur,
soki sérieux eza na mboka mboka eza sérieux na bahomme politique ya solo bakonzi ya solo oyebi esika tokojouer rôle tocréer ministère spirituel noyau spirituel esika wa bamakambo ya makasi ya mboka tokotretaka yango kuna nde tokoyebisa bango ke omona likambo koza na problème na Amérique bo appliquer boy pam toke mpe Donald ase agenouiller eza simple te yaya balemba président ya kiba te. Mais je vous dis, les Chinois, si Mao va prendre conscience, boyete to zappé batou. Comment les Chinois va connaître comme alors mon taubimate ya kanginda à côté concentration mokila molimo répondre tala ba Chinois lelo. Il suffit kaka dans la sauver ya bat na bato bazakati na bango. Mais mawa alors na sengika peuple congolais, peuple africain, bazala sima ba sauver. Kimbango ya lobby ba puya yete. Muloto ya lobby ba puya yete. Soki biso pe bo raté biso nga soki bo raté nga prier na otika la osala bino bo otika la nango donc mochopi mutawa o diriger bino ezali so muta diriger bino te za mochopi soki bo raté biso poto yeli bino vous ne contribuez pas bozo attaquer les sources biso bo créer ka ba montage bo finga ka les sources biso alors moto nyonso ko finga papa Charles to yoko bundela mboka na musala makashi to sala to zawa no souffrant oya ko finga nga mochope mutawa diriger. Parce qu'on doit respecter bateau bazali ko ya pona ko sauver mboka. Bibi ke ba congolais bisika bazali faut ba contribuer na santé ya Franck Diong. Bisika bazali. Faut ba tinda quelque chose pour na Franck Diong. On ne peut pas commencer à nous laisser comme ça. Talande ba ko regretter mon lot après. Ah, il était ceci, il était cela. Boye ko regretter c'est trop tard. Tant que vous allez vivant, bo qui payete. Hein? Biso au lieu biso toza net ba savant, plus que ba savant. Tous les gens qui vendent sika moko concentré makambo mboka mais ba contribuer à te fona vendre na ke localiser mosala na ke hôtel de ville na kota dossier na loka mosala de hôtel de ville ba otanga ke oyo luo char ba ko sala ngani au lieu biso tous la concentrer ndako moko boy na zana concentrer ba formation ba na préparer ba conférence pour na mboka nga si peuple congolais de fondé ba batela ngai si ko lia nga mais oui ko lia nga faut ezala na maboko peuple na maboko peuple. Ce qui gouvernement est sérieux, il faut comme à ce qu'on a besoin de gouvernement, transport gouvernement, pour biso to pesa ba piste de solution. Bureau d'études spirituelles ya makasi, to pesa ba piste de solution pour ba se retrouver. Donc ma sœur, bazala sima ba sauver que nous sommes. Voilà et là qu'on a colo. Alors ba oyo ba koyo que la biso ba sauver ko la pambola bango senti. Voilà. Merci beaucoup Papa Charles Lou ezaki coin du courrier na Papa Charles. Merci na bande kono so balandi biso to komi na suka ba o batali biso ba ko retenu quand même quelque chose pour Papa Charles. Merci, ce que je dirais Nzambe apambola bango to yaki kopesa message ya Congo ndenge Nzambe atinanga penza pona Congo donc amateya nangeza Congo Afrique monde. Alors lolenge ya mateya mususu ndenge Yesu abundeli Israël pe abundeli bana Nzambe. Alors peuple congolais bobangi lokote bosi bo remporta ke victoire na bino na yebisa bino ke kiti ya bokonjeza vite pe kotika la bongo tozana besoin ba sauver bazala sima na biso Nzambe apambola bino nyonso bolandi boyebi boze ebele na koka kotanga ba Kongo te boze ebele diaspora peuple congolais ba décision na bino a bien etika la bongo Nzambe apambola bino pe apesa solution na ba problème nyonso bozana ngo 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 wana numéro Papa Charles problème nyonso zana ngo benga okoza solution explication ya ba songe ya date de naissance to kopesa yo pose la très bien orienté surtout contribuer na mosala tozo sala les apon avenir ya ba descendant na bino nkolo apambola bino pe ma sœur Nzambe apambola. Merci beaucoup Papa Charles Lou pour la émission à Lelo surtout encore la émission en haut tout le moi tango molai malgré mais quand même toujours ndenge grande encore le bakana pesi merci Belena Ange Ngolu azolanda biso libanda merci Belena papa social Célé Dibois merci na grande encore merci na maman Nicolas Grâce la grâce décoration merci na Bira Mangabo merci na bande konyo so balingaka la patrona ba sepela na image à Congo merci na bazalicien o azaki sima caméra azolembate biso vraiment to bandaki déjà musala pour 2017 tout ça qui matanga musala izongi to kuteni bala sima na coin du courrier musus au revoir. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse.
seul site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambo bazo bapesa ya lokuta te eza bavérité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne hein? Babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka kombo donc bakombo mosusu ezaka soko yoki yango boyo santi neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte